le ministre de Noélie, en tout cas nos chers internautes, possible de botte mingi, mais nous sommes à biso, abonné na biso nyonso ya Carrefour des Stars chez Mimi Ale, mais possible de botte mingi, bino nyonso bobenga biso partout dans le monde, ou bobenga biso, pesa biso, témoignage na bino to beta, en tout cas possible de botte, peut me benga biso pour la félicitation, que Noélie, moni koto yo, il faut ça la boson sa boenga, il faut na ça la boena zong sa boete parce que témoignage na betaka izala nango yanga te soki moi je suis qui nanzela nga pena betana et ceux qui nanzela so yeso continuer nga pena continuer en tout cas bomoni eloke banda na moko pe comme misato na bu tant to banda ki masolo ya ba témoignage na Carrefour des Stars bato banda ko tala ngo penza te mais lelo na otana ba site belé comme un système na style à rebettera ba témoignage donc ya Mimi Ale maumea na yo oza pena mutu ya ba ya oza vraiment oza na esprit ya créativité quoi quand on va Carrefour des Stars za chaîne bien sûr za site internet bien sûr mais Carrefour des Stars nga benga ngo entreprise pour biso to prospérer na pesi mbote na ngai na cameraman nanga na buzengo mbote na yo en tout cas musala kitoko ka ndenge ezala kama foti moko mikolo zo kima fort ah oui bon bande ko balanzi le mise ne lienga avant na bande mise na ngai na la service boni to 8 trophée oza pona cameraman na biso na la télé zango yanga te ya mimeza ngate za na bu na la télé a 8 trophée na nini yango kutunya makamba na je salésien salésien bandina bon monite bino moko balandi ya le ministre de Noélie ngi biso na Carrefour des Stars tozalaka na ba caméraman expérimenté ba caméraman professionnel oza yanga te eza na boba YouTube apesi Noélie trophée est-ce que to moneli ngata tete ngata toza trophée en tout cas boko mona ngona bilile kele kana mais oza ya cameraman na biso na buzengo balandi le ministre de Noélie ngeli loto apesuka na témoignage quand na ebisa bino avant to no beta ba témoignage zaki moi passe pour me taper ce témoignage mais so na boazuela nga ba image oyo bomona combien de témoignages oh nga ndeko na bino nga mwana na bino na zana yango na buku na ngai en tout cas bato ba dissecter ba loba Noélie oza mabe ba to pesa au témoignage oyo to sala confiance mais yo on so ba témoignage na bu to sala confiance mais yo ozo sala biso confiance te dans nazana ba témoignage moko na ebité en tout cas bande ko na ngai na ebité mikolo yo na beta ta mwanda bo pemisa pe Noélie s'il vous plaît bolimbisa nga bande ko balandi les minutes de Noélie ngi na pesi bino sou merci mingi ndenge bo pesa kanga ba témoignage en tout cas nzamba pambola bino témoignage na biso lelo ezaboye eza li solo ya jeune fille moko boy jeune fille wana faire comprendre na ba fan na ngai makamu susu oyo bango ba comprendre raté oyo bato belé ba comprendre raté lelo phénomène kulu ne bima phénomène ujana phénomène mbeyambe et comme pena ba policier oyo ba policier benga bango ujana ba policier na so ba kangi yo na moto na mutuka en tout cas so ba botoli yo mbongo te lo ba bango te wana exacté si je n'habite sur le parce que n'a pas de témoignage mais par là je vais dire quoi na babou na buzengo ezana ba acte mususu bana mususu ba poza kaza mwana ndako bino boyebeli ki te mwana biso o azala mwana ndako ye asala makambo yo ba ujana basala rati ya sala makambo yo bambe basala rati mais ce que bokoti vraiment en détail ba parents mingi ba komi ko contrôler bana en gros. En tout cas, en détail, bah, au côté sous bien te. Bana ba komi na lokuta moko expérimenté. Au moins na mona muke ya ba âge à 20 ans, 16 ans, 17 ans. Azo sala déjà makambo moi na ya 30 ans. Maman ya 40 ans. Asala kamenanda kuna bango ba bi kete moi na biso o azala mineur. Te moi na biso o asala makambo ote. Donc et peut ça passe. Bon comprendre ya bande ko balandi boyo kasiko témoignage bo comprendre point ni Noélie ngalobi makambo ezana mwana moko kaka ya mwasi abandi apeka kuvanda kani daka ba papa mama pa bota ibela pesinga nombre ba bota melati mais abisinga biso kaka zaki mwana pene ya ndako atangaka akoma dana ba site na en fait mwana ngako maki déjà na 5e des humanités quoi
5e des humanité akendaka classe pe azwaka na ye ana jeune te ana pe doué te ana pe na futi mais azani kara neto baka na ba classe bazaka na 3 types des enfants des élèves hein ils ala bongoti pona ba basala pede baka na 3 types des élèves ils ana mwana mususu aza génie ils ana mwana mususu azaka doué ils ala kutu 4 mwana mususu aza génie mususu aza doué mususu aza moyenne mais mususu aza bourrique. Mais moi, dans la classe, qui est parmi les rangs, il y a la moyenne. Quoi. Donc, il a rejoint moi 50% naïe. Après, il y a soit travailler, je ne pas donc il bongo. Il quoi forcé. En tout cas, comme un génie. Et plutôt comme un doué. Tant qu'on a doué, comme un génie. Mais ce n'est pas forcé na été article na bongo. Enseignant va comprendre le lien ngalobi. Bandeko balanzi moi na pa kindane ka classe ba futra pe minerva moi malamu moi malamu wakanga pe na likamno ya mabete ndaku na bomba yebite ke moi na ya mwasi azala pe na mobali te ba yebi yango te babi ke moi na wana za pe na moi na malamu ba yoka na sangwa mabete ba yoka pe na likamwa mibali te o bato ba telema kuna oni te yeso ka uti classe azongi ndako au moins ake église. Ah oui, bana basa pena ba copine na bango ba collègue de classe pe bazali au mona ceux qui a outi pe classe et maman na ki osala copie et pas ba kingandi tout ça na devoir to na TP to na exposer ba blo mobo ya bungo ba vanda na bango pena maman na tata na bango ba ninga pe kaka ndenge ezala ka ndenge kaka ba ka famille ba vanda na bango mona pa kenda classe OK mwana wana azala ujana. Moi na na ujana mena ndako na bango milamaka ndenge zaka musupi bomona mwana ke classe OK atie bilamba na ya mabe o akenda ko lata akoma ne pe classe te si s'agit bana rendez-vous bana sortie na mibali na bango ba kena bango pe na libanda za loyenge ndenge zala ka ote mwana classe na biso mo ba kufeli papa to matanga mobo ya famille ba parents ba kete bandeko ba kete mwana na akota ne kira ba kuluna. Il n'y a pas au sale désordre. Maintenant, ceux qui ont un rapport, maman va te manger un côté là-bas, moi, on la beauté. Moi, on a la beauté. Moi, on a la beauté. Comportement au bobé, t'es la moi, t'es moi, t'es pas mêlé la game, on n'a pas la banque. Et puis, ça peine moi, na malam. Moi, na malam. Maman, la banque, a son caractère à parents, oh, bazar, so, mon moi, la mundinga, a aussi un bien comme cheka. Moi, on a moi, ma bé. Mwana wana mama bataka bana bato boy. OK ye moko azana mwana ya mabe makasi. Mwana na yokozwa a passé 6e. 6e pour ayozwa diplôme d'état. Ayo longwa na kan ya ba ujana akomi na ekiri ya bakulu na veut dire babasa bakulu na petit na komane bina mwasa bakulu na tala omoni Nanganda, ils allaient nous expliquer bana kini bana braza, bana poto, nganda ndenge lekilaka. Makambo lekana nganda ndenge ni. Nanganda bavanda rande ngana vandi boye mususa vandi awa, mususa vandi awa, mususa vandi awa, mususa vandi awa. Basalaka basala pena rondre boy. Nde bavandi bongo, ngai so na sombi nwa nanga. Nasombi diamba nde baloba songa nasombi diamba sona meli na pesi oyo aza tanga komela apesi oyo wana kuna tanga komela apesi oyo wana kuna tanga komela apesi oyo wana kuna veut dire eza pe na basi mususu oyo ezaki azaka mwasa kuluna mais alandi mobali na ye na nganda soko tango diamba ezo circuler en tout cas kuna baboya raté. Kuna baboya rate bakuluna en tout cas place wana bazana bolingo botala ka bato cigarette ebi ke cigarette koye bango mutu te surtout en temps wakala na bu cigarette pena mutu ekoza la pena boyebani te maintenant bozaka bato église moko bokutanika ya changa shimboke ya pa benji apesio ne west que na okosa izala bongot donc yo bomona ka na pe lo ngo pesa na pe ka 100 francs mais on a 100 francs son bango te mettons monika muninga te tikale muke so na bendika muke ndenge ka isala bango yemo a comprendre que salinga bien pe muninga opimela te elo kwa na diamba siko bana na mwana wana akenda ka kotala mobali na nganda mobali aza général na yebisa bino mingi bakulu na bakriya pe gouvernement na bango na
groupe na bango général azalaka seigneur pas azalaka bango kutu na ba na bandeko maréchal pas azalaka Deborah Mona babi maréchal pas azalaka vous comprendre donc seigneur azali général azali maréchal azali et puis bambolombolo assez na ebisi bino soki seigneur azali en fait ata seigneur azali makasi te mbolombolo asa na force ya kobeta seigneur en aucun jour mbolombolo akoki kotombola liboko na beta seigneur même si seigneur a humilié devant les gens wana eya ba principe ya bakuluna mieux vaut kutu a manqué policier que a manqué seigneur qui a manqué général mwana wana akoma nene kiri ya bakuluna akoma kotambola na bakuluna amelaka na ya badiamba mwana esi abiba mais soka luna ndakuna bango azonga na yaka lokwa mwana moko bwasala mabete lokwa mwana moko boye lokote nini te et comme makama ba affrontement ebandito na makama bilamba et comme monde tizaka eza deux écuries quoi des écuries bao bana écurie na bango kombo na ba pesa pe ba bana ba écurie na bango ba pe na général na bango ba pe na seigneur na bango pe ana basi na ye général pa na mwasi na ye elle peut kandenge moko moi on a pas une écurie na bango ya za ki mosa seigneur affrontement ba bité to ya na basi na biso et général il faut ya na mwasi mbolombolo po fa ya na mwasi en tout cas capitaine pe ya na basi kuna pe ba ya na basi na bango totala basi banani ba olata kitoko totala basi banani baleki kitoko moi na pe mosa za ki pena kitoko ya ki pena bebe o alati penzako balati ba ke affrontement bandeko balandi les minutes de Noël yengi kande to lubaka bandeko nanga balati pena ba ke affrontement esuka na ngoka teka na makamba bilamba boetaka bakuna afa bakende ona kuna basi ba tie ba drink ba tie bongo na tour o mususu na pe basi ba tie bongo na tour ba kede ya baza ya ko beba ba mito ya de ya pété baza de ya ko beba baza ya ko kata na déjà tant ba komi ba sali na bango pa affrontement bilamba bien et dans bango ba koma pe musu ba saper ba sali na bango makamba bilamba bien et ceux qui peli kamunya ngole ka ki pou bitumbe banzi donc groupe aliboso ba yeba ki keba auto kende kuna baza belema soki ke likambo ebimi en tout cas faut que ça la bien formé tout ça la bien préparé plutôt tout ça bien tout ça vraiment bien préparé tout ça na ba instrument na biso auto bundelaka ba groupe ami balé pa bi bazo ya wana en tout cas baza belema bon ba ya kokuta biso na mabele na biso veut dire faut se préparer puis en conséquence c'est car likambo boye j'ai et futati omoni kimbe yambe o jana o ngandeka na secret non eza ngona tina te eza ngona litomba te o babana lingala litomba te eza ngona importance te botala bino moko ndenge ndeko na bino o akufi soki depuis abanda makambo na 5e des humanités soka yo kaka ba parents na ye mais moi so akufi te moi si kitoko leki ne lokote mais akufi kaka pona ba vie ya mabe vie ya muyibi vie ya kokota kota et puis bino bandeko mibali soki ba pesa bino rapport ya ndeko na bino ya mwasi en tout cas bo sala na caractère ya komelela bango mbondo te parce que mabumeke vimba bino côté ba bimaka libanda bino boyebi yango te bana basi ozomona ye mwana moke na ndako mais musu makambo asalaka mama bino kutonga zaka jeune fille atikala kosala ngo te bana basi bamelela bango su mondo te bamelela bango su nkula te na bango ta na mboka nkula bamelela bango su nkula te soko meli nkula ko vimba libumo kufo tikiye donc ndeko mobali yo na leki na mwasi musu na ndako mona ikasaka mwana malamu so moi rapport mo boye ki asali boye en tout cas faut osala na mutu olandela likambo yo penza ko olela nanu ko agir te faut yo ko olandela likambo po bana basi ba bebi akosakana te yo mona ka kete ozaka leki nanga aso ngo yaya na ndako sala ko na mwa mkina libanda kola
En tout cas, comme na suka le ministre de Noélie yenge témoignage na biso suki wana na pesi mbote nanga na ba enyo surtout balandaka biso ba etu ba pesa nga ba témoignage au témoignage uti musika ya kosakana te bandeko nanga. En tout cas, merci maman. Yema pesa sala bikete petite moi na wana pena ayebisi nga obeta ngo pa beti témoignage yango. Na pesi mbote nanga na buzengo, na pesi mbote nanga na ba travailleurs nyonso ya Carrefour des Stars, ya entreprise Carrefour des Stars. Na pesi bino mbote mingi. En tout cas, biso na bino to kokana raté. Puis on nous doit s'il vous plaît, ne mélange pas les serviettes avec les serpents.